ceux qui te jouent par exemple à automne de Sabatouboïté. Moi je écoute à ça les Anenga mais Batoubaza. Pourquoi les collègues à Combo là? Ebayaye lutala mambwe. Je l'ai dit quoi? Bomoko yambo kebinisi bango biloko bya sike biloko bya likolo. Biso bana mike kazangulu tokolanda kaka bomoko na mboka. www.bomokoyamboka.com. Yolanda yango. Lolanda télévision yiki mvuka kimosi. Tole la ebele tola na radio bomoko ya mboka. Radio télévision bomoko ya mboka. Mudingala bubatera nga bolanda télévision bomoko. Donc yalisanga. Je l'ai dit quoi? Tosalela bomoko ya mboka. Tosana kati ya Kongo. Ba père ba mère mboka kaza www.bomoko ya mboka. Donc muki Kongo batera nga yiki mvuka. Yolanda bomoko ya mboka. Idio tulombe betu mukusande télévision de deni. Je l'ai dit quoi? Télévision de deni di betu. Radio yoyeni ibetu. Biso bana mike kazangulu tokolanda kaka bomoko na mboka. Bomoko ya mboka bomoko ya mboka mboka sengele zala malamu ya bato mingi wana Kongo kolia na pasi ya kelasi ya bana kutu na pasi ya kokunde bembe kutu na pasi ya yango bomoko ya mboka eye po etalisa bino makambo nyonso ezokoleka na mboka bomoko ya mboka tozala bomoko ya mboka peuple azonyokwama tozala nde bomoko peuple azosouffrir tozala nde bomoko ozala posa ya kolia soso bapesi yo nde matembela bafonctionnaire basapato ekomi lokola monoko ya ngando tika tozala bomoko na mboka bomoko tala tuyeba yango ntango yo oza konyokola peuple uyebaka ke peuple wana oza konyokola ye nde nzambe atinda aza kosouffrir lobi bukukimila wapi ha bomoko ya mboka bato bozali na libanda ya mboka boyeba bobunda mpona mboka mboka ezala bomoko ya mboka au Sala et toujours j'attends la chose à sérieux parce que il y a une différence entre faire la politique. Là, vous avez par exemple membre, il y a une association ou une organisation. C'est vrai que nous avons une ambition. Ceux qui ont une ambition politique, il n'y a pas de souci. Donc nous avons besoin à sa ligne politique. Azan a marque déposé et Zali Moïse Katoumi. Et là, voilà. Mais ceux qui m'ont aligné changement et Mboka. Alors, que l'aligné Mboka et Bunga, n'a moni que Yende a voulu Kobungi Samboka. Aïe à soutenir sans pour autant Azel en retour. Bapé ça soit bon parce que ça se fait nulle part au monde. Ou que Zan a pas un parti politique, bah, on peut son bon parce que. Et ça, la marathé. Au hasard, par exemple, on a projet, alors qui a. Abi Ozan a 4 noms. Quand nous avons numéro 700. Supposons qu'on a commis député, voilà, nous avons monté en Belgique, nous avons un projet, nous avons une association, il y a ma maman veuve. Ça, c'est la moindre des choses. Moi, je crois que nous avons tout le monde à Liboso, Congo. Ce que nous allons donner au Congo, non pas au Congo à Opération. Parce que, et donc, pour ma Congo, justement, c'est ça. Ce qu'on a condamné, besoin de pouvoir pour l'année. Parce que, on n'a pas besoin de Bango. Donc, moi, je crois que, tout le monde est sérieux, tout soutenir les Camerounais, ça là. Et ça, eux, vraiment, madame, attendent ici, ça là, mini bâton, ça va ça, voilà. Donc, tout soutenir, il y a tout ça, la et mon nana. Et puis, après, on verra le. Donc, tout le monde, il y a individualité, on a les égoïsme, et c'est ça qui tue notre pays. Exactement, bien parlé, papa.
bosikise biso tokotanga mwa likambo moko ya kala omoni biso ndenge tozalaka na eloko na biso kala bamama ya 100 kilo ezalaki muziki na muziki wana ezalaki ya lisalisi na lisalisi na biso moko tokobunda mama biso moko tokobunda tosalisi mbongo na biso tosalisi mbongo na biso tusa tozokende na bamama yemo tozolambela biloko tusa bapesaki biso mbongo na gouvernement te na motukutu te tozosala kaka baction na biso sur le terrain ntango nyonso toti kamera na biso tusa mbala moko mama bobi amoni biso na télévision o bamama basalaka ntango nyonso tu biloko bauti wapi baza banani okati bamama 100 kilo lokuta nde esika bengisaki biso ozoyoka na suki kaka wana na yango nalobi ya bamama boye bomona mpasi te oyo ezali politike eza moziki te ezali eloko ya famille te soki ngai nabengi bino boya koyoka papa na ngai ndenge akoyisa bino oyo alingi kokota apesa foto na ye akoma membre eza 5 jours po soko olingi oka na yo ebonga yoka nano nakoloba kozwa parole te soko président aloba balobaka te oyebi politike te landanga foto na yo soko oza nango opesa basalela yo kati de membre bon mama ndenge tozalia toliaka tomela o bana mboka kuna bakomona kala kwa kana yalia nalebemela kisasa bakosenganga $500 naozwango mpona nifona pasi te mais alors soki totelemi tosimi moïse na maboko ye balingi ye meme na kongo balingi ye ngai naka contact na kongo le nyonso balingi ye na kongo biso awa totelemisa ye bamama otumoli tokosoutenir papa Moïse Katumbi mama présidente Marthe kati na ngai yango papa salelanga désir baba yetu katukujabwe wakupenda wetu tunajua maevre yako kupashi sisi watoto mwingine tunakupenda wewe baba yetu tunakupenda kusalia sana twajua wewe una salaka tunakupenda utaenda mbele wewe utakuwa huko president yetu de la Republique ya Congo wewe Moïse wewe njo
Voilà, bandeko bana Congo, na pesi binombo te mingi, kumbo nangai Eric Mumai, nazali vice-président chargé d'administration, il y a un mouvement Oyo bazali pour soutenir Papa Nabiso Moïse Katumbi Chapwe. Mouvement nezali mouvement moko politique te. Tozali ya politique. Kasi to sanganaki na niveau ya Belgique, pe précisément na niveau ya Anvers. Total parmi ba politiciens nyonso na ba discours na bango nani penza azali kokangisa na malobana misala bongo tomonaki ke esengelaki na biso to pona Moïse Katumbi pamba te tomoni ke azali mutu oyo azali vraiment na souci ya mboka wana boyebi na Congo ba politiciens valables bazali ebele kasi capable bazali ebele te Moïse Katumbi alakisi biso à partir ya bilan na ye en tant qu'ancien gouverneur ya Katanga oh nyonso ya salaki oh, il y a prometaki na électorat na e asali même au-delà malgré boyebi na mokili oyo mutu so azali kosala malamu baboke elekaka ba flirter kasi rose pezaka na ba épine yango wana biso ba oyo toponi ko soutenir ye tozali kosenga na e alemba te a continuer combat na e batu o bazali na sima na ye bazali ebele lelo tosangani na Bruxelles awa pona koyeba ko préparer congrès à monene oyo kosangisa ba minyoso ya Moïse Katumbi ba kouta bisika nyonso na Belgique na France na États-Unis na Londres biso nyonso to kokuta na awa na Bruxelles to yeba ko solo la pona kota la boni to ko soutenir oyo biso candidat pour apporter déjà malobana ya lobingai la kozala candidat à l'élection présidentielle. Voilà, chers amis, chers compatriotes, mes chers frères et sœurs, je me présente, je m'appelle Eric Moumaï, j'habite Anvers et je suis le vice-président des Amis de Moïse Katumbi section Anvers. Nous avons mis en place cette plateforme pour soutenir ce dernier dans la mesure où sa vision cadre avec ce que nous pensons comme bien pour notre pays. Voilà, nous savons que dans notre pays, le Congo, il y a énormément de politiciens. Il y en a des bons, il y en a des valables, mais il n'y en a pas beaucoup qui sont capables de tenir leurs paroles, leurs engagements politiques. Et nous savons que ce que Moïse Katumbi a comme vision est quelque chose de bon pour notre pays. Vous savez, le Congo est un pays qui est immensément riche, mais un pays où il y a la pauvreté la plus absolue. Il est temps, bien aimé, que nous puissions sortir de ce gouffre-là. Alors nous pensons que soutenir Moïse Katumbi, c'est soutenir une bonne cause. Voilà pourquoi nous nous sommes retrouvés ici à Bruxelles aujourd'hui, autour de celui qui a été à la base de ce mouvement ici, Jojo, qui nous a réunis toutes les sections de Belgique pour préparer ceux qui viendront ici à Bruxelles du 21 au 24 mai prochain pour le grand congrès de tous les amis de Moïse Katumbi. Et vous le savez, c'est un ancien président américain qui disait « Ne cherche pas à savoir ce que les États-Unis vont faire pour toi, mais qu'est-ce que tu feras pour les États-Unis ?» Je pense que cela résume aussi la vision de Moïse Katumbi, qui ne veut pas attendre quelque chose de la part du Congo, mais qui veut apporter beaucoup de choses pour le Congo et pour le Congolais. Voilà, vive le Congo, vive la République, que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Bonjour, bonsoir encore de Tolobela Raka. Je me représente au nom de M. Milambo Dédoné, vice-président du mouvement katumbiste. Donc, je suis là parce que la demande de la carte est belée. Il y a un moment où il y a besoin d'adhérer. Il y a une carte katumbiste. Donc, il n'y a rien à dire. Nous sommes dans le Salara, nous continuerons au Salara. Nous sommes besoin de la carte, nous avons toujours Nabino, nous avons toujours un service Nabino.
coordinatrice, il y a maman à Bruxelles. Première vice-présidente, maman Jackie, chargée d'administration. Ok, il y a un côté où elle a sa qualité. Voilà. Deuxième vice-présidente, maman Caro Koyi, chargée des finances. Et à côté, maman Tete. Kosuma Motete nga. Ministre des Finances. Deuxième vice-présidente chargée de mobilisation et propagande. Maman Souzi, Valérie. Achouette na maman Liliane. Maman Liliane. Trésorière na biso mbongo ya caisse. Maman merci. Maman Tibouab. Relations publiques. Relations publiques. Protocole. Maman Iguette. Matata na protocole. Maman Marie-Jeanne Bosonga, protocole. Mobilisation et propagande. Mobilisation et propagande. Brigitte. Déjà, papa, conseiller de la mission générale. Maman Osia, quelle est la maman? Quelle est la yeux? Il y a un comité de sages. Il y a la vie comme sage. Maman Nancy, présidente, il y a maman Bagel, nous surtout Awa, ils ont maman Nancy, nous appelons maman Loba, maman Brigitte, donc Bussonde. Nous avons maman délégation à Bruxelles. Dès que nous avons maman au Nicolo, nous avons maman à Bagel, nous avons présidente maman Nancy. Si un jour tout pour soutenir, si tout pour soutenir, tout pour baba yetu, pour kupenda que au président ya Congo, tout pour soutenir tout pour nyuma yako au mbele yetu. Mungu akubarikie, tuko pale juu yako, tuko pale juu yako kusoutenir weye. Juu wewe uko president yetu ya Moise Katumbi Chapwe, wewe ndio uko president yetu. Tunakuvote tu weye. Wewe ndio utakuwa president ya Kongo. Mungu akubariki sana. Tuko hapa juu yako, tunasumulia ba reunion juu yako. Juu maneno yako yote yende mbele. Mungu akubariki. Merci. Ba détail mketo zalaki nango. Ba kozongisa malobe fika papa na biso Jojo, soki ezali déjà soutien. Pour clôturer. Bon voilà, on est zalaki maloba suka to zalaki nango. Donc merci mingi na oya bino so boyaki. Tosomba ba carte, to panza, ba carte ezali, ba kopesa yango ba responsable ba ma président azali a kozwa moi eboki a carte na ye. Comme ça ba oyo bazana yango, ba pesi mbongo. Ninge pe bon comme papa Jojo. Donc tosalela bomoko ya mboka bana Suisse, bana Suède, bana France, États-Unis, chaîne eza moko bomoko ya mboka. luka nini mwana mama papa ozo luka nini oloko nini ozo telengana site akaka
www.bomokoyamboka.com. Bana kin, bana poto, bana monde entier. Oh, et ton na yo campagne mambo belé. Pour il na partout dans le monde. Ba pasteur aminene, ba portrait, ba visite moko. Bomoko Yamboka tebino ba promotion. Tel niveau ba komisi biso. Bomoko Yamboka. Oezo fula, e fula. Bisika isa moku Bomoko Yamboka. A lancer nos promotion, ya ba produit na bino plate. Ozana moi publicité na yo, ozana moi logo na yo, olingi ke ba pesa ngo sens. www.bomokoyamboka.com. Toselela Bomoko Yamboka. Bo zape te biso tozana na Bomoko Yamboka. Bomoko Yamboka Bomoko Yamboka Mboka sengele zala malamu ya bato mingi wana Kongo kolia na pasi ya kelasi ya bana kutu na pasi ya kokunde bembe kutu na pasi ya yango Bomoko Yamboka eye po etalisa bino makambo nyonso ezokoleka na mboka Bomoko Yamboka tozala Bomoko Yamboka peuple azonyokwama tozala nde Bomoko peuple azosouffrir tozala nde Bomoko ozala posa ya kolia soso bapesi yo nde matembela bafonctionnaire basapato ekomi lokola monoko ya ngando tika tozala Bomoko na mboka Bomoko tala tuyeba yango tango yo oza kunyokola peuple uyebaka ke peuple wana oza kunyokola yende nzambe atinda aza kusufriri lobi buku kimi na wapi ha Bomoko Yamboka bato bozadi na dibanda ya mboka boyeba bobunda pona mboka mboka ezala Bomoko